kala kufa déjà. Mengo mengo. Mengo mengo. Nani wana oya orientaka bango le bisa abisa ngo ba kombo wana po apesa bango ba protein te que ne lobaka kombo mbengo mbengo sans que biso to yiba ba kolo mbengo mbengo to yebite. Mengo mengo. Mengo mengo. Neni o comparer ngane ding. Et pas ça la blo bino sala. Il y a cela maman biso sala rati. Akati soso moto azongisi. Ma bezi mucho. Yango na ba démonstration batu balinga ba moneza ba spectacle. On eza ba spectacle. Ngai nakolo ba mambo eding weti. Yaza kate. Bangi nanzime so bangi me. Neti ngai nazobima directement naza fruit ou aza produit na famille bengo bengo. Surtout question wana ele ngai mentoya ya mengo me. Voilà. Ngai nako peso ba détail nako memo ti na ndako bengo bengo ando vanda tona biso kaza do aza ba koko oyo ba koko tambiso ne descendance wana nanga moko ndi naza boelelo. Na kionzoti. So kati po Marshall Okeyo koko telango nzela timpi koko telango na boko mengo zolo bana ka o pepe gala no ganga mengo ka wana ka o bina fila ganga mengo ka o bina fila ganga mengo ka baloba ka mengo me baloba ngo basita ngo benteza bengo Mette soleil. Mette soleil. T'es deux soleils là ou bien mettre pardon. T'es mettre. Nga tout mon aïe wana sko oyo ezambongo ba ya banque ba phobie bodo. Merci bien fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers notre chaîne. Au micro c'est toujours le vôtre, le chef Fennek Mokonzi. Donc à la caméra je vois Lotis, il m'a simbi ma solo, bozo mon appena ba image à Gitoko parce que Lotis a filmé m'a simbi ma cambo. Donc grand merci na ba partenaire na biso tout ba occasion rota la biso. Na moni bon papa qui m'a tout sur rota la biso depuis les États-Unis d'Amérique, na moni papa François Miantemo depuis Canada rota la biso, les là les bon toujours à Kinshasa. Azaki na biso atozana ye, asinga ko le chef Fennek Mokonzi lo pena to lia pena ngolo. Ah na watera lo puta na bandal lila na ozela na pesi ba mbote na batu tout ba fana nga balinga nga chef Fennek Mokonzi mingi ba chant internaute nga chef Fennek Mokonzi lelo pena naza pambate ba émission eleki na sa ba analyse mais lelo na ba ki na bisa bino na koyamba bino invité mais botu na nga invité ngo nani naza pena na maître to sola na ye awa mais avant Lotis afongola biso na olinga vraiment mingi na osenga to s'abonner et puis au liker vidéo parce que à chaque fois surtout ta émission il y a pas la notification toute émission yo ko no mon la notification aux amobimba à la chaîne nabiso Fennek Mokonzi. Donc merci na yo mutozo occasion ko la biso mesdames et messieurs nazanga moko tenga chef Fennek Mokonzi nazanga moko te nazanga maître mais na olinga ye moko a se présenter parce que c'est pour la première fois que yambe awa bomona ba maître baleka awa na chaîne biso baleka leka mais les autres yambe bino maître na otanga kombo na été na otanga spécialité ya misala sala raté mais to ko découvrir yango biso na bino awa na chef Fennek Mokonzi na senga Lotis fongolanga déjà na maître à qui je dis bonjour maître. Oui bonjour. Bonne santé. Santé vraiment très bien. Maître. C'est pour la première fois que je suis chaîne aussi présenté na bateau monio pour la première fois na chaîne qui est maître azanani aza maître nani aza maître judo aza maître nani maître avocat parce que na monio pena bien chemise là on peut olingo semble la biso là on peut avocat langa non olingo se présenté à la chaîne. Ouais maître solaire dans
ngai vraiment personne so boyoka déjà combo soleil ardent naza maître spirituel nazo se présenter awa etant que oyo moko ya ba maître oyo ke obo découvrir peut-être namte pona que trop de voyage nazama trop libanda mboka alors pour le moment naza na Congo donc naza na Congo awa pona moi bapeli moi lekaki ke il fallait ya po en tout cas misala ezosala mawa mezo ke bien te donc esenga vraiment que intervention rapide intervention vraiment que babikolo siko po tokota makambo yango po baleki basali mo ba makambo me bafinissage na bango vraiment batermina ngo bien te donc yango esali vraiment que présence nanga na minute na chaîne na bino donc naza vraiment oza libre de poser ba question naza pe dispo ya ko répondre ba question na bino nyonso. Oui, merci beaucoup bato na minute botali biso boyebi qui est maître soleil ardent o na yambi lelo donc aza maître spirituel boyo qui ndenga lobi mais maître na avant to banana lingana no tosola na parce que mikolo loi ya congolité loi chani na minute zo régner na ko to ba lotisi babaki bako il faut ba légaliser ngo quoi et qu'on est normal mais vena biso ya Lubumbashi nde a telemela loi chani na otanga kombo te vena biso pembe yepe na telemela ngo maître aux nationalité congolaise naza nationalité angolaise angolais ah maître mais angolais na Congo na habité aux 100% angolais bien 50%. Naza 50% congolais, 50% angolais. Pour papa zé akuna, maman zé awa. Donc, surtout on bien aux demi Dakar. Oui. Donc, tout le bac aux demi Dakar. Au bien en français café au lait. Café au lait. Donc, comprenez. Mais non, c'est ma veste là, on t'appelle ouais, il vient ça tiens. Na mon a trop blé de nuit. Mais on trop demi Dakar. Hein. Na mo koto colère mususu avec colère mususu. Donc maître, comprenez mesdames et messieurs, ben maître, notre message qu'on peut vous nous faire l'ingal. Tem um message sim, tenho. Fala então. Então está bem. Vou dar uma mensagem com todos os povos que não escutam Lingala, que sempre falam português. E mensagem. Estou aqui como mestre espiritual. Estou aqui no Congo Democrático, mas vivo em Luanda. Meu local é em Luanda, mas aqui onde tem meu bisavô, onde comecei a minha vida inteira, quando tive criança. Mas estou aqui no Congo e estou aqui agora, estou apresentando, estou frente de missão, as pessoas que estão me assistir no YouTube. Se eu tenho uma mensagem só para transmitir nos povos que escutam português e que não falam de Lingala, minha mensagem é essa. Todas as pessoas que têm problemas, que estão incomodando vidas, como materialmente, as vidas social, porque tem pessoas que estão a sofrer, de verdade, esses dias, conforme estamos a dizer, tem pessoas que estão a sofrer, mas são inocentes, não estão a dar conta, não estão a saber onde estão a vir esse sofrimento. Deus não criou, não criou as pessoas, não criou os filhos deles para sofrer, mas tem pessoas que estão a estragar a vida das pessoas aqui no mundo. Isso que eu quero dizer. Não sejam assim, calma, não ficam sentados, levantam os povos, não ficam assim a esperar, a sofrer sempre. Vocês são inocentes. Depois também que está acontecendo no mundo, vocês não sabem. Agora vou vos dizer que está acontecendo no mundo, Satanás está demais. Então, não vou dizer muita coisa. Quem quer saber, quem quer conversar comigo, vou dar número, depois vão me ligar, vamos conversar. Tem o número do WhatsApp. E ainda primeiro eu vou dar número daqui do Congo que eu estou usando do WhatsApp. Depois vou dar mais número que eu uso lá, mas que tem que dar ainda primeiro número que estou usando aqui, porque vão precisar ligar.
E quem vai ligar vai me receber eu. Não significa que tem intermediários, pessoas que vão passar atrás de mim depois que estão ligados, outra pessoa está respondendo. Não, eu que vou responder, eu que vou conversar, que eu quero que ligar para mim. Então, e os povos que têm problemas, todos os problemas espirituais que estou a dizer, quem tem problemas, me contactam só. Não ficam assim com medo, não ficam assim distraídos. Então, estou aqui para vocês. Você que trabalha, você empresário, você chefe, não sei que, qualquer local onde você está, tudo que você quiser, proteção, promoção do trabalho, proteção ainda, estou a dizer que proteção, porque esse mundo, quem vai te estragar que está no teu lado, não é de distante. As pessoas que estão vivendo no mundo de inveja, estão se invejosar muito, então ficam atentos nesse mundo. Satanás é demais, e ainda estou a repetir. Então, não ficam distraídos com o povo que estou a conversar com vocês, que é esse povo que não falam de Lingala, que falam português e escutam sempre português, me escutam bem. Eu disse, me ligam para saber, para contactar tudo o que você quiser como mundo espiritual. Eu estou aqui por vocês. Sempre vamos conversar, tudo vamos ter solução. Você que trabalha, mas fizeste anos, nunca subiu. Teu trabalho não anda bem, negócio não anda bem. Você na tua casa nunca faz filho, com tua mulher, com teu marido não faz filho, me ligam, vai ter solução. Essas pessoas também que trabalham no governo precisam de proteção, promoção do trabalho. Você quer ser chefe, me ligam. Não espera mais tempo. O tempo está a passar. Essa é a mensagem que estou a dar no povo, que somos povo também. Eu, como vosso irmão, estou aqui no Congo, mas se você me ligar para lá, sempre vamos conversar, vamos ter possibilidade para nós se encontrar. Não tem problema, não tem mais outra mensagem para dizer, mas já a primeira coisa é para vocês ligarem para mim, depois vamos conversar, tudo que dá para nós conversar, vamos ter solução. Não maia, não fica distraído, não fica com medo, me ligam, vamos conversar. Dá o número de telefone. É o número que estou usando no momento que está ativo. Mete primeiro o código do Congo 00-243 84 37 88 365. Meu número é esse. Você pode ligar no momento agora. Estou aqui, ativo. Não tem problema. Obrigado, mestre. Tout en portugais, donc naibike beaucoup message ya maître Soleil Ardent, beaucoup ndenge alobina portugais. Il suffit seulement de un numéro wana oza mobimba maître Soleil Ardent boni nonkini boni nonkini. Ça ça moko na biso pepele calme vraiment. Mais tu as su Lingala bien boé parce que nandeng le portugais na boulé musu to da Brésil na boulé to na Portugal na boulé to da soye na pays ni dango ba portugais mais na moni c'est bon hein Congo mona on ndenge mboka na te avant portugais na banda na Lingala langue ba koko vraiment donc oza langue ba mama nanga jamais na robosana donc sono na ignorant aussi qui na zengra na uta awa ouais. En tout cas, merci beaucoup. Mais maître, na lingi na web ça batu ba otala biso maître banda wapi. Parce que toi qui le portugais, maître nani a initié au maître na makambo ya spiritualité. Makambo ya spiritualité premier local boso oyo nga na hotelemela. Po omoni na minute to lo baboye. Soki naza awa na Congo ezake bapele kotaki na téléphone foya yaka na Congo comprendre makambo esala mawa emusenga siko intervention
ba petit oyo ba bimi mikolo yo ba meki ko sala ba misala mais finissage ma ba koko so ezali to benga petit wana ebele ba mikolo na yo parce que tout le monde va misusu pe ba za vieux ba musu pe to moni ki aux antir que ye ko de chef coutumier ko bakota et matati ki ba la kuna be na spiritualité qui mukolo ki kontarate agité mutelo baraki o kozala no koko kozala so 120 ans so 10 so 90 ans mais na monde spirituel le rose pe bébé moni mande foueza mande fa pembele mso bulo mukolo non nga na hôtel milande makamoto lo baza spiritualité za mamba ki mande fa pembe te yango te comment bon te comment que ebele baza il faut ça mande fa pembe ozala trop ba rafia trop ba singa rouge na maboko et tout non ba singa rouge na ba ndingo lo ba na bato ba on raisonner que oh faut soutane moko ya pembe so ya rouge po na ngano so neza nango ba esthétique na ba fantaisie mais et ça la ngelo côté nga ça ya ngom de ça la musala wana za mama kala monde c'est comment démoderniser vous comprenez monde lelo eza susu ndenge ezalaki te na kala ke ndenge ezala na kala ke fo po mona mutu moko aza spirituel ou bien oyo akosalisa bikamu isima mo minene fo ezala kaka koko moko boye kasi bakoko wana si bakendaka si bagene nde mutu baremplace ti makambo nyonso ezala mamoko ezalaka na badescendance oza comprendre nga mpe na kokende na koleka bana bakoya ti neti nga bapouvoir oyo naza nango na nsima na nga mpe bato bakoleka fo koinitie bango mpo baza déjà oyo baza déjà na ligne déjà baza déjà initie mais nanu babimi te oza comprendre eza makambo moko yo moko déjà so comprendre mpo oza motu moza mayele ntango oza déjà journaliste c'est que oza déjà mayele alors faut comprendre que makambo ya spiritualité eza neti te ke obeta bale na yo na stade otie ou bien mathématique obeti calcul non otrouver réponse yango te oyo eza makambo ya molimo nakindoki na kati maître na olingo za clair yebisa biso kaka motu oyo initia yo nani yango asalaki lelo maître soleil ardent koma lelo aza lelo donc lelo spiritualité nana initia yo soko olingo yeba place na uta ya mosika makasi de photo kene na yo vraiment na Congo central tokomi matadi toleki tokati pont Marshal tokepe na tina village natal eza place nga na uta na bula ko tozoki na mbanza ngola nzone na Congo non makambo vraiment soki mutu ayeki o nga na zwi lango soki wapi na zwi lango wapi non po eza makambo ya badescendance de fo na famille na bino fo bozala déjà na leader mo po eza mambo ya leadership moni makambo ya kibokonzi eza ndire royaume baheritaka yango oza comprendre donc eza te neti kaka ke mbala moko bimi na yo place outi toyebi te place moko batuni yo ke papa no nani bien koko no nani mbala moko kaka ke oza maître spirituel na ndenge nini oza comprendre mambo na oloba donc eza makambo oyo baheritaka yango po eza pouvoir ancestral ezalaka makambo moko eza neti kaka na era kala so tozongi na baepoke moko boye na batemps ya tokoloba neti kaka 1000 ans passé oza comprendre donc na batemps wana ezalaka nanu ke faut tradition nanu après tu na coutume ozolandanga bien tradition mais na minute on to vivre boye na yebi que tradition wana eza so cultiver te to bosana déjà chemin wana ozo comprendre alors faut to zonga na chemin na so zonga na kibokoko na biso to za ba bantu ba congolais to za ba bantu sikoyo na hôtel mais lelo moko boye fona lo bango lelo po batu baza na moi ignorance na leka na moi mission moko boye journaliste moi tuninga mais comment ke bino kaka butaka na Congo central netika soit disant ba matadi ba kipese ba boma ba mwandani non eza bongo te nde batu ba kanisela soto keneti kaka na bandundu bango pe bazana ba pouvoir wana kukumpemba wana boye ka kombo wana soka kombo ko aussi bon azanani azan setrité soko yepa na biso na Congo central neti ngai na zobima directement na za fruit ou za produit na famille bengo surtout question wana ele ngai metoya ya mengo voilà ngai na ko peso ba détail na ko memo ti na ndako bengo ando vanda pona biso kaza do aza ba koko oyo ba koko tambiso ne descendance wana nanga moko nde na za boye lelo na kionzoti
so kati pont Marshal okeyo koko telango nzela timpi koko telango na boko mengu zoloba wana ka o pepe kala noganga mengu ka wana o bina fila ganga mengu ka o bina fila ganga mengu ka balobaka mengu me baloba ngo basitaka ngo benteza bengu on a raison nasaki émission na maître chorégraphe pepe calé na salaki na émission vient de vanda kana veni oyo adam kuse bona bosani kombo na e alobaka pe kombo wana kando lobi kombo wana kombo vient option ya alobaka kombo wana mengu davi batanga ngo bien te bengu wana batika ko bebisa kombo wana poza kombo moko beza excusez très puissant donc ils ont kombo moko très puissant biso tuza ba descendance ya bengu donc baza parmi bakoko na biso quoi ya famille ezate ke o toyoka ki kombo di solo non deza bakoko ya famille vraiment que descendance ya famille ya mama na ngai biso bakongo tuza ba matriarcat donc ngai naza na sang wana na nzoto nanga oui mesdames et messieurs na obanga déjà émission na ibandeli mais na obanga na malembe mais maître yebisa biso spécialité nos anini maître au salara nini oyo bato déjà ba mona oyo da déjà spécialité na obanda na spécialité après tout ni susu ke na salara nini bon na première réponse spécialité na ngeza kaka ko défendre mutu oyo na défendre na no pouvoir ancestral yango na première spécialité oyo nga na zanango ya doctrine na biso ya Congo central etant que ba bantu ba Congo ba mboma na défendre na no pupo et comme koloba mama trop et moi réputation wane comme beba na minute to lo moi réputation comme beba pona bana o ba sala misala bien te bazo bebisa misala bazo biye baninga ko remplir ba norme te beka bato ba utaka na Congo central ba utaka na Congo central mais siko fo boye baka doctrine na bango fo boye baka peke aza famille nini auti wapi potoza tokoza la Congo central tokoza la 1000 mais biso ne sauter toza ba ponami biso ne sauter pe toza ba héritier poso na lobi ke fo na original na ko lobango te pona éviter mais on a na hôtel mais là on a na yebi yango nde na opesa message c'est ça mesdames et messieurs vous comprenez déjà ben maître eza na mutu moko boye aza atongisami trop na maladi wana bakoti ba hôpital ya ndenge na ndenge kisi ewuti Chine ewuti Inde ezo azobika te est-ce que yo capable ya kobikisa neti mutu abo bato babikama trop baze belé surtout bano tanga bakombo ekoma pena bande totonisa pena kaye totonisi bakombo bato bazo ba guérison bazama trop pesa numéro na yo beso pesa numéro na ngai pa na ye oui pesa ye numéro abenga n'importe quelle heure ya za dispo ko benga aozo réponse pe ceux qui azana na étranger na éviter ceux qui pas za awa na Afrique partout azali toko solo na ye ba na ebité ndeka to sola ce que sengi ke oyaka o c'était to sala boto sala ndenge ni à partir de to sola ndé to ko compromis ndenge mais musu pe na posa promotion na musala musu pe babengani ele musu na musala musu a besoin à moyen financier mais à autre c'est tout ça peuple congolais a souffert pour le moment pour bazo bandengo tam sa vie na bangote moni mukilo déjà c'est beba nango déjà banda kala batundi baza na ignorance oko sambela na o combien de fois sambele no ceux qui ndenge nini mais il faut aller orienter pe na ba esprit po mboka oyo ezanga mutu oyo akozala leader obie batu oyo batu ponga na kozala ngamo côté batu oyo ke bako défendre na côté ya kibonganga bien na côté ya ki spiritualité ceux qui bazate c'est que mboka na etambosa mate mboka na eza okufa yani tika kabine zanga mwinda etambola kaka bongo eko kekoya pe na libulu po ozomona liboso te donc mutu nyonso o azo vivre na mokili oyo il faut azala na ba contact que makambo na mona ndenge nini makambo ndenge na okendele boye po bato belé na minute na zebisa o abandaki ne pe musala mais banda ko sala pafa amataka na ete moi mokonzi moko be banda asuka na grade ba kilikili ya matarate
et puis toucher bien point oyo na ko pesa message na bato biso to sali makambo pona bango babimi ba ingra bazo bengate bazo izongate azui solution banda kendaki tilelo ya mawa mingi mais na lobani ni boye na bato batikali o bazo vivre nan bazana na vie en bonne santé likambo nyoso bango bazala nango o esengeli ke neti lobi mambo ya promotion surtout pour bato musu bo travailler na compagnie bo travailler soit quelque part nengezana na société moko bo quelconque o mona ka boye muninga wana akenda ka toujours ba chef balingaka ye ba grade ye comme tamata kama kamlo se pesa milaka ye mususu ami tuna peneni ni ngate mais parfois pas tanga mingi parfois pas za bloqué kaka na bato wana baza environnement na ye ozo comprendre pour nous to vanda boye to miye bagati yo ko zala poza muninga nanga mais parfois yo poza ndoka vi nanga so na yebi nanga te mwana yeba alors faut fongola miso tango zomona ke makambu vraiment zo kende bien te toza awati pona bino batu nyonso baza vraiment ke makambo wana eza vraiment ke yango ezo contester ezo kutana na ba vie na bango baza dispo ya ko benga po biso toza pona bato yo vraiment ke ba difficulté l'équipe vraiment moi trop pour mutu mususu déjà ceux qui déjà azane déjà que yo yebi azane déjà cadre na bien sûr cause la paix cadre mais keba bako balola opé oui vous comprenez cause paix cadre na compagnie cause paix na directeur en fida mais bato ba de l'écart na ba fida wana yebi bango régime chanda chaque moment ba rôle avec premier ministre parle longoli toko tangelo ba kombote poko tanga kombo ezala mabe donc ba vandi sa ona kiti moko bo bando vanda wana bato ba kamera pendeni banda vanda wana mais yebi te contacter ki banani vous comprenez pour monde les autres tambola ndenge wana de faut ko contacter so contacter te maître obi ke mambolobi eza profond bato ebele baza na minute partout baotala biso baolanda biso pena nde tosola na yo boto na malembe nde tosola mais maître ndenge oloba sikoyo ele bato ebele babangaka okasa lokola maître akosenga ye ntaba maître akosenga ye ngombe maître soki yo oede moto azwi promotion yo au retour moto wana akosani apesa ntaba apesa ngombe osasa apesa moto tolobaka toucher vrai point bato musu bakanisaka nini question na ke kuna peut-être na moteka bana nanga ne bato mokile lobaka bongo peut-être que maman nanga okufa tozaka deux personnes babota biso kalingaka mingi yo kolobaka moto linga non na pouvoir ancestral makambo wana ezisaka te so kutai na moko ya ba spiritualité biso ke minute ndenge eza boye fo sala boye makila bo mama na bino fa kufa bien pesanga koko na bon eza selon pe maître ninga tambusa musala na ye na ko lobate ke bon po moni bato mususu pe bakotisa kibonganga eza ya ndenge ki ya eza na ba paramètres belé vous comprenez bato mususu bakotisa pe magie blanche na kati bakotisa pe loge essence okiliti ekota na kati voilà bakotisa loge na kati essence okiliti donc bakoma vraiment ko détruire moi mingi yango moni vraiment ke biso tozo telema boye lelo pona ko défendre wana ozo tozo loba ke pouvoir ancestral pour biso na tant ki bokoko na biso makambo oyo ekomi lelo ezalaka te et puis pouvoir oyo ezalaka raché par les blancs yango de si to récupérer yango déjà ceux qui bato azoyi baté pour makambo esalama na Congo na minute faut obenga kaka ozala contact na biso pour ozwa ba précaution ya bien ozwa vraiment ba peso ba détail na makambo eleka na minute pour Bible écoute comme que mon peuple périt par manque de connaissances ça comprendre mais tu peux t'en la Bible pourquoi pas naza humain Bible za mo ba Bible mamba nzambe ka mo wa nzambe mais ndako nganga sokuti Bible te se kaza fonganga we bien ngote ah bon Bible na nous na base ba maele mususu utaka kuna bakoko na biso malgré tout batika ka Bible te soto tsepe na mpandi soto ko mokene siko wana siko moko na opengisa bato bakoko na biso batika ka Bible te mais biso ne toye
ma banseignement mosusu tolandaki tozwaki mponga naza na mwana catholique na koli na kati ya couvent de senga tikala o mama botinga tikala na âge 9 mois bébé na koli na village natal. Et puis na kati moko na la kire na paroisse place senga na koleli de so na peso ba détail to kozwa pena journée obimba e ko pesa tante toza na tante wana ko make na ko mo pesa batu ba cinéma ba prima couria ya ba Saint-Rita ba Rose Croix wana ce que ils bien te yango ndete mamuna eli alors makamanga eza nga na eli za message alors yango na lobi ke pouvoir ancestral yango ndete zo telemela ke na batu ba komi ko baby sa identité wana ya koloba n'importe quoi ya ko sala bisala sala sans que ba tenir ba maloba na bango donc ezo concorder te yango mona ke ozo comprendre ke netika ke o na osalo mutu mususu abengi na osala nga boye asali mais sengi te ndenge boyokanaki alors tout wana biso tozo ba rapport on tango ezwe ebele ekomi ke siko bino fo bobima siko bino mikolo ndeni botikilaka bana mike makambango andeta bazokokango te ozo comprendre pona nini bikota kota na ba ko mélanger ba mélange ya ba religion na ba makambo susu comme kota na pouvoir ancestral ezaki bokoko okosangisa ngo vraiment te okota na ba base na base ya culte ya mindele. Vous comprenez quand on parle de culte, examinez-le mutu ba ki nango ba occidentaux. Biso toza ba bantu, toza ba peuple congolais, ba africain, ba noir. Soki to mito zonga, jo mususu bengi sanga pona pesa enseignement sur oyo na ngi to kota page. Alors ngana hôtel milana page wana te, na hôtel milaka ke ba problème o ngana makambo ngana yeli ke fo ya en tout cas faut kende yo pe le canon na mission on va découvrir yo po au pe sa solution na batu oyo bazo réclamer pour ba réclamation tellement comme moi trop alors yango faut tellement la mama kambango pour ici là quoi. En tout cas merci beaucoup mesdames et messieurs. Télésa radio té nous avons un maître soleil ardent tout ça pena ba spectacle parce que nga pena na tembe nga pena mama dans Thomas nga pena Saint Thomas nga nzima il faut na nga pona nzima il faut na mona mais maître avant to kota déjà au sel nga lo mobu awa ponga linga pena ki mona meso na nina to nano mengu ozo tanga na ka o bina file tanga na bina file o Dominique Mabwa ntamukuse ya bebe kale avant na kana vena biso alors bien que ala na ya menga mo banola abisi ya biso ki abi menga mo anola mbane mikate na poto aza menga mo lamba mikate me yobisinga ke mengu aza kuna mpanzo wana ebite. Est-ce que quand même oh bina fila baka mengu baka comment bina filé autant mengu au pepe kala tanga à l'époque mais yo tout le monde dans succès le roi pepe kale o ya autant so comment mengu 5 contacter nga na ko solo mettre des bandes là té na bien l'autre ko ta place au montage mettre le binini o ya ko tanga susu kombo ya mengu 5 contacter nga na ko lokae bina filo yo ki parce que na minute o pepe kala kufa déjà mtotanga comme mengu. Et puis nani wana oya orientaka bango le bisa ngo ba kombo wana po apesa bango ba opportunité que ne lobaka kombo bengu sans que biso toyi ba kolo bengu to yebiti mengu ba yebi na mboka bengu place auta faut tout na biso tu so comprendre mambo neza bo so pesinga jakanda na siliki te mettre pardon respecter tangai invitation na ngai parce que na oti musika mais ko zala ndingwana bengu botanga ka komboni na loyenge to yebi yote mamoko bengu aya na siège ya amata kuna na amata na kionzo kuna to mona yeba kionzo ka kombo est-ce que on ba yebi kuna ba na kionzo place obiso to koleli to mona bango to yambi bango bako zana nyoso bango ba oyela ba ozwango to sala ngo na ndenge bango balingeli peut-être ku ndenge bango ba otangela ba kombo wana yango ti ba mema bango na nzela mabe faut ba ya vraiment biso toza awa vous comprenez famille maternelle o ya biso o ezake bengo aza descendance na biso ya mwana ti biso to kendaka bengo biso ndi ba kolona biso ba kolona po aza koko na biso aza ancêtre na biso pona mito aza ancêtre po yo po comme ancêtre ngape na aza ancêtre vous comprenez tozo kende génération non kufati kombo na nge otikala. Vous comprenez? Nde bato ba bi kombo ba bi capacité na ngai
bayebi o ayebi te alinga yeba c'est tout. Mesdames et messieurs, maître nga na ba sur le côté parce que bango ba déjà ba réponse na bango nga etel quand ça musa na ngai maître solaire dans la lingara télé za radio tenga ce qu'on a bossa qui mon ameso na bossa na ngelo moi mon qui parce que ton ozonga na sentir que na ça qui mission na maître solaire dans yango na ndere ozomi ma bango ba nzela mabe amoni moi ma ventile moko ba lekine wana sali moi ba démonstration wana moni ba démonstration eza ba magie blanche eza ba biloko moko boye bien sûr eza elakisaka ba preuve que muto aza na spiritualité mais elakisi ke ona musala muto aza na problème yango na solution l'église bat maman Hollanda place au pasteur a tsebo bat bakoyi place professionnelle zela place au tiebo muto koyi mouchoir pena koyi bat bakoyi ba mouchoir wana kasi utaka wapi soza na posa et la prière pasteur a sali jeune nae et pour bat bakoyi mettre non ba mouchoir wana eza biso mutu to pesa bango yango tembe ah bon natangelo ba kombo na ba kanga chaîne ya komagio chef enak mokonzi boye tanga na botelo micro te natangelo ba kombo ya bato bazana maître tanga po ya ko lotis ya komagio chef enak mokonzi boye de maître tanga siko te po ebele en tout monde ba koy so natangi kombo mais ba tuna yot ba okima na église ah moni siko ba cop na mo salara mo siko ba cop na mo na église oyebi nini nini eloko moko de respiration moyo na kati na ngani na vandi boye eza neti kaka docteur na hôpital oyambi patient na malade o aza na syphilis osali ba examen résultat pesi kaza na sida o gonorrhea pour na français to ko ba neti kaka gonocoque alors mbala moko komo publier que aza na maladie boye mbala saro bimisae batu o batikali mo ba ya susu exactement mais tout monde peut ding ba ça que na pasteur mo bo soit disant pasteur na ese ba ya na bakisi non na yo ki mawanga na ze dingwe ete nga ze dingwe ete est-ce que yo ne dingwe na leki moninga ndeni o comparer nga na ding te ye pas ça la blo bino sala ba numéro on ga ya sala mamo biso sala rati ba numéro akati so mutu aso bisi abezi mundu mucho yango na ba démonstration batu balinga ba mona eza ba spectacle on eza ba spectacle ngai nakoloba mambo edingwe te yaza kate bangi na nzimi so bangi maître to sara ça mais ça là bangi ne vie pour vie mpata ba te ko na vie pas coller hein na ya movie semaine ouais karine atinde nga mbongo senga na mbo semaine na ya mbo ye amo senga la te viona vie na biso to sepelani na monde kate hein mais non que na monde spiritualité to za niveau moko te na sens nini ngana lekie pour ya o ya envers ngana otilo ke pa na ete asi yo ya leki non ya o le ngana ndenge nini ngana koli na mabango peut-être ya ko apprendre ngo ya ko vie ba sey mon bout to je déjà mettre tout ça là là ah nga place na za pera santé na ibité soki to ça te mokili balinga mingi balinga ba mona mingi o eza ki mona meso en plus balinga peke balingi makamo kamona kaka po monde comme tout na prospérité balingi ba mona kaka ki mo loko moko mbongo yango na sala poso na binalo na selo moko ya somo aboto panzana yo wane fo izaka na nzoto na mais non ande la tikitoko betaka bon olobela nga si pembe za si pembe vraiment kisi pe eza symbole ya paix amona on peut mingi ba église mo boy ata pembe ba ta mouchoir ka ba pembe ya kimia esi na kimia pembe eza si na kimia ya pembe bonjour makila mais de to ki catholique na senga ka bo pesa nga enveloppe so ka enveloppe mo eza na bo pesa nga yango na mona enveloppe mo eza ki awa enveloppe mo eza ki awa donc après ça biso donc na pe na besoin moi cigarette s'il te plaît cigarette kaka na fimaka mettre au fimaka moi ko cigarette mo daga na fimaka soki na ngina koma concentrer po na sala invocation moko ya 1 seconde kaka po na
bakoko na biso kwa na tembe nga pene naleki héritier na tembe ti na héritier tembe na tembe mabeti na simba maître non Zwa Samba alikolo na soma ndila Ase lotis comme kokata te izaki mon ami so to boy play play na pause ezate la pause to kata amba okata ezate donc caméra faut atina so donc tout ça tout le monde mettre au filmer et là cigarette ka moko to bat ba melaka oris et là dès que cigarette ya ki nango mettre au filmer ka cigarette moko bat ba melaka et là bombete et là ni était yango mettre et là nango te ke o tomoni asimbi nini na ye akokontinue kofilme lotis kokata te komeka kokata te pardon tomoni ma continue atiki maintenant continuer bon tomoni apesi bag na ye bis apesi bag bis lotis kokata te pardon même si na montage bokata te na montage toboyi mamba play play pause toboyi yango en direct cimetière Banzangongo, tombeau blanc, tombeau rouge, tombeau blanc, tombeau vert, tombeau jaune, le représentant solaire ardent. Bakulu nanga bakosaka te esika bino bozali bengo grand-père bengo enveloppe oyo yene lokoti ka ça pour ça mystique pause exactement play lotis filmer naza mposa ozwa na kati awa nini eza awa na kati omoni nini lotis ofilme omoni mbongo na kati eloko eza te mesdames et messieurs na kalanga ni elingi nga posa mbongo nga nasala émission mpona mbongo na posa bafuta ya ngai donc nga nasala émission mpona mbongo nga na posa sikoyo namonaka kimona miso nyonso mokili ezalaka biso sikoyebi nzambe asala nyonso mpona biso mokili oyo nzambe batosala toke mosika te na enveloppe omona nini namonaki eloko te enveloppe ya pamba amonaki enveloppe ya pamba tozwi yango batosombango kala te oyo eloko naosala nano esalama te peut-être
Non, là, il faut qui suis-je? On a ça, faut comprendre. Nous sommes capables de nous. Surtout que nous avons un voisin, tu as grand maître Kukumpemba, as un grand puissant, cèdre. Nous sommes dans Ngambo, tu as un grand maître, ou va bien cèdre, bengu. Atikala le mbane lokote. Et le qu'on a bien ici, c'est commis. Sili non. Ngas que le va bouler, ngas que il bimana ça d'après. Ngalingana ça après. Na peso fongola. Ngala lingana ça aga. Na peso fongola. Ngas après, yo fongola kuna ngas kuna après. Yo fongola mengana. Ebiteni ntokuta awa na kati. Kasi yo fongola mengana après. Ngala après. Ba yo fongola una ngala. Après, on va se mettre très moi la benda. Désolé. Mette soleil. Mette soleil. T'es deux soleils là ou bien mettre pardon. T'es mettre. Nga tout mon aïe wana sko oyo ezambongo ba ya banque ba phobie bodo dans aïe ba te mettre. Tina moko bateau bazar wa pembeni biso toi cameraman fait nani akende ko changer. Ceux qui vont changer mon et maman sérieux mesdames et messieurs. Te mettre dans un simba on po ba ebeto simba boye eli moi. Bon uti na katia bongo te. Ezalaki awati. Maître. Sur billet à $100 au tomonio. Est-ce que ce sur mutumo peut au solo naie à une numéro de téléphone à cause même si 10 000 à cause de 100 000. Ezaka ndenge ye akolingela ndenge ko salamela. Biso sala te ki ngana proposer mutu ndefa proposer nga. Que maître nazana posa boye, selanga boye. Nazana posa porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique ba somba kango na mbongo. Mais yo moko nde mutu okopona ke e bando produire combien par jour ou par mois ou par semaine. Yo moko nde mutu kozala auteur que maître nga posa nangeza porte-monnaie magique mais il faut bimisaka $10,000 wana toye bande to sola ko somba ngo temps. Oh nazana posa bimisaka ne fils que $1,000 par jour et wana siko ke ndenge ka yo kolingela to tekela yango. Porte-monnaie magique pe et comment peine ba forme belé ezate kenetika ke il faut zalaka ka porte-monnaie peut-être na ko peso pe to ko zoape peut-être comme il peut montrer ou la tiango quelque part wana ce qui tend en que produire peut-être pe que Jeannette et là on est sur yo linga comme symbole ya porte-monnaie wana so ko linga dans la en porte-monnaie vraiment porte-monnaie que tambola na na poche ils ont dépendre na yo. Alors ezaka ka pe porte-monnaie te nyonso kaka oyo ke mutu azana ngo besoin toi disponible. Enveloppe ezaki vide mbongo ebotami na kati eza déjà miracle. Alors kotia tembe na miracle te po eza pouvoir ancestral boko ko biso to bandaki yango te to kutaki yango pe to kotika yango eza makamba descendance eza kindoki ya kibokoko oyo ke ata mundele déjà akuta yango na mokili
avant na lobaki bien tradition netika mona ke oh bango na coutume na bango babala mwasi fo bosala boy o basala kawana yango ne tradition biso na bakoma biso bolia ke loko boete yango ya nzomne biso banga zolia nzombote voilà yango na tradition ezaka ka moko ya ancestralisme donc ils ont déjà na pouvoir ancestral donc na kala soto zongi tous les tribus tous les familles ba yebi ke descendance na biso ndenge bandaki makambo ndenge ezalaka yango pe biso tozo salela lelo yango pe tozo continuer alors tokolemba pete tozawana tina suka mokili soki tolongwe ba remplacer pe ba ozala remplacer ba baksa mettre le numéro de numéro de téléphone en attendant pour numéro de téléphone na simba déjà ta so za vrai billet na vérifier non le numéro de numéro de téléphone na ba numéro nanga na osela pour le moment eza to teko damboka plus 00243 84 37 88 365. Wana eza numéro nanga personnel eza plus 243 84 37 88 365. Bobo sanate dona bandeli lisusu peut-être boyo ki bien te plus 243 ou 00243 84 37 88 365 est disponible. En tout cas, merci beaucoup. Numéro P1 est libéré. L'émission a biso. So lingo benga maître Soleil Ardent dans numéro 1 na zo mobimba ko benga e. Nga na tana na ta maître na ibité nga na to kabwani elo oni ko bakisa o nga na lobité poto boucler mission. Minga o bakisa souté poto zu déjà tamo ebele quoi. Donc na zo telemilaka na eloko oyo ke batu nyonso oyo batambola ki moi trop peut-être bazwa ki ba solution te. Bolemba te réparateur naza réparateur vraiment donc bolemba na bino te po makambo ngo ezalaka ndengwana ba principe bazalaka alors ozana ba problème na yo contacter ngai tous les problèmes alors na lobité que o kaka problème peut-être ezaka na moyen financier non protection na musala na yo ke pour protéger ngo pena ki na place wana ngwende na kiti vandi muta longolo wana te po balongolaka bayaka pepa na biso ke na ta na poste na remplacer chef wana tout ça la rangope alors oh na protéger musala nanga oye obengi oh naza na posa pena ke nazala anti poison pour mboke kufi bat bazo bomana fort donc obengi tokopesa anti poison wana oh bateki eloko na mabena masanga na sani biloko kolia oh na kiti ovandaki oh na micro na nyonso soki micro nezalaki na poison na minute ta on a siango boy engel longo maboko ne se koyi na bakangi mbala moko soki eza na verre ta on a simbiongo etombami bru soki mulangi pouf soki na sani ta on a simbi lutu mona pena sani eza déjà ba signal oyo ke poison zaki na kati ozo comprendre na place na zanango fona mata promotion obengi ozwa solution makambo nyonso oyo ezo marché bien te obundani obetaki baziki okotaki obimaki esimbaki te yo bengaka kolemba te toujours kozwa solution ozo comprendre nalingi peut-être que promotion na musala ngai vraiment nakoma na place wana surtout wana bato yango balingaka o ngai mbali nanga kutu boye benga kaka kolemba te na problème mususu na ba foyer mususu ezokufa ba mabale ebele mobali peut-être faible faiblesse faiblesse sexuelle wana ezotungisa surtout ba mabala basi bakomo ke libanda kotika mobali na ote yaka na eto soigner ba mameze ebele oto osala tozo soigner ezosala ezaka ke oyo ke pona bato ba améliorer donc pona ko sala kaka ba avantage pona oyo eza bien mais ya mabende yango ne tozo tsa mpanzi alors ezaka toza a pona avantage ya mutu oyo azo vivre za aimé faut azala l'aise azala tourmenté te na ba esprit ya oyo tourmenta ekota na ba vie ya bato pona ko détruire yo ta même si mambo ya famille bakangaki na famille okoto débloquer
mais tokota kaka eza ma pouvoir ancestral iti tokonsulite kaka bakoko na yo neti ndongo eza bozana baproblème moko boye ozoluka solution tokonsulite kaka bakoko na oti bango baosambela bango babunda na place na onga te ozo comprendre pouvoir eza kaka ke toza na facilité ya kocontacte bancetre eza bato ozomona lelo ozomona baimete bato déjà kenda kufa comme ancêtre donc tokonsulite ye biso toza na capacité na ba façon nyonso oya ko consulter bango soki olingo solola na ye en live omona ye yo soko lingi ke na correspondant yo kaka façon nyonso manière nyonso yo lingeli yango biso to sala. En tout cas, merci beaucoup maître Tokum Nasuka. Mesdames et messieurs, Tokum Nasuka ya émission na biso bolandaki maître Solaire Ardon ndenge expliquer biso pour une démonstration na émission na biso mon en $100 donc c'est vrai na vérifier bon on à banque en plus il est sika. Tout le monde a avec Fennec Mokonzi donc c'est parti.